T, G-Graphique et Design, œuvre ya Congolais à diaspora, Monsieur Emmanuel Kapita, Oyaye Kinshasa, Aouti États-Unis d'Amérique, Aba matériel, Pona Kosala, et Loko Oyo, et Kolongola ba Congolais Sony, Bota la Binomoko, inauguration et salami, après prière, Oyo pasteur à Salaki, Tokoti Nakati. Non, ya boye zalate, ba matériel Oyo, et outi États-Unis d'Amérique. Papa, maman, ndeko ya Congo, kanga pesimba, Sokyo lingyo sa l'impression, na support nyoso, banza graphique et design, po awa, qualité de devoir na bango. Bazali kosala ba impression, sur ba badge, na ba t-shirt tope ba polo, ba tasse, na ba assiette, ba banderole les ali kobetama wa dada, na ba chapeau, ba véhicule, ba stylo, ba stand, ba vinyle tope ba autocollant, et bongo soko lingi basa elo logo, ba affiche na ba invitation, création ya site web, kaka na G-Graphique Design, ba carte de service, ba carte de visite, invitation zali kobeta makitoko, mariage na yo ekende sango. Ba zali kosala ba flyers, ba drapeau na ba écharpe, ba affiche kobandana A4, A3, A2, A1, na A0, ezali kobeta madada. Ndeko mwana ya Congo, ne vous trompez pas d'adresse, Nzambe, pe kokodi koko ya imprimerie haute définition na RDC, eza bongo G-Graphique Design, otuninga adresse, ezwami na commune ya Matete, na boulevard Lumumba, sokyo l'équipe po Matete, o l'équipe Palou, entre kin marché na Palou, oza mobimba. Kota na G-Graphique Design, ozwa solution, ya ba impression na yo nyoso. Ah, G-Graphique Design, la qualité, c'est notre devoir. Ekeyo! Oui! Voilà, bienvenue sur Boloko officiel. Bonjour, bonsoir. Bonjour, on a bienvenue sur votre vidéo Oyo. Bonjour, vraiment la Mingi. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Boloko officiel. Bonjour à Sam Koukou les nécessaires, à Pichou Sadam, Otemana Nudoma. Et bonjour encore à Brigitte Mavinga, la maman de Magali Emekyungu. Et Hervé Mbika, ils l'ont m'abattre. Pourquoi pas l'honorable Francis Bandoubola, Nisha Bofoukia. Boni tout bébé belge noir et merci Nabino. Abonnez-vous massivement. Bobby a toi une chaîne d'actualité, chaîne où vraiment tout le belaka tout sauf rien. Voilà. Dorcas Boloko comme t'as représenté émission Oyo au Bolingarambingi. Tchaba j'aime likez, partagez. J'aime beaucoup les abakou parce que même si tu côté ces vidéos na bangote bango bazara toujours au poste, bazara toujours présent pour liker et commenter. Ça fait du bien. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de Cindy Lekier et Kofi Olomide. Le messier de Boloking. Voilà, on va parler de Cindy Olomide, on va parler de l'actualité où est dérangé l'élo, on est bougé qui. Beaucoup de gens baza étonnés, Cindy avant avait minengenini, Cindy patati patata. Avant tout comme on avait ma Cindy et bandagi na day ya maman Cindy. Cindy a dit maman n'a été qui a trop côté à Kofi, a serré Kofi à tout moment. Cher ami Bandeko Bozo Landanga, Gaulois, Gladiator, Abakou, Kabino Nyonso Boza na monde entier. Toi analysera makambu le rôle la batu batangi, le rôle la batu baleki na banque de l'école. Il faut qu'on analyse makambu très bien. À ce que moi je dis ici. Même si je confirme pas, Eza et Loko, tout le monde a yé biango. Entre Kofi et Cindy, ba bomba sous relation na bangote. Kofi a tikala jamais ko caché. Toro bomba que ceux qui ba vanya Cindy, moutoua et bate que Kofi na Cindy, liaison moro eza na kati. Non. Déjà au monde na Cindy na Kofi, même ceux qui sur même podium. Yo moro comprendre que deux personnes yo, baza na bolingo. Doba linganaka. Peut-être belé pour participer à un concert ya Kofi Olomide. Ceux qui vont participer à un concert à l'obi ya Kofi Olomide, bolinga ki bomona comment Cindy azalana Kofi ou Kofi ninga azalana Cindy pendant ba concert na bango. Peut-être que le baga Kofi nous a jamais peut-être dire que à partir à l'élo Cindy moi sinanga.
wana nano loba na biso te. Mais oyo biso toyebi, oyo mokili yebi ezake entre Cindy et Koffi Olomide eza na liaison moko eza na kati oyo esangisa bango à part koyemba na bango basa en amoureux biso tout toyebi yango. Tofinga Cindy ya wakisita, Cindy ya botaka te, Cindy boye, Cindy Koffi akata eba trompe. Qui n'a pas injuré cette dame, l'honorable Cindy Lecœur? Nani ya finga Cindy te? Biso tout finga Cindy. Cindy boye, Cindy boye, Cindy boye. Kutu Koffi abala Cindy na kisensu, basala libala. Papa ba Cindy a obligera Cindy, obligera Koffi. Ne wakati mwana eba trompe boye. Toloba oye sengi ya roloba. Mais vu que tu yeba ki vérité te, vérité batou ba yeba ki vérité zaki kaka Cindy et Koffi Olomide. Bango ne ba yeba ki vérité, ya histoire na bango, vérité ya ba vie na bango. Biso bato mokito zala wana kapo na roloba. Na bengi ba Koffi fiel na ba Koffi yete, si je me trompe pas benga bino bongo. Boya retiela nga ba jam s'il vous plaît. Eddie Diora, je te salue. Vous comprendre? Biso tout. Tout le monde qui ont fait benini, to finga dans ce gars loba. Tout le monde ba maniquer, ba femme inconsciente, pleura ba maniquer, ba ken piana, ba ya ba dénigrer Cindy, ba finga Cindy comme il faut. Et aujourd'hui, si Cindy Lecœur a vu Zemi, à quoi le problème? Problème est à wapi si aujourd'hui Cindy Lecœur l'honorable, maman si la fierté de la RDC. Ce qui a fait décider que aujourd'hui Azwa Zemi, où est le mal s'il vous plaît? Aza moi si nyo salingara rêve moi si tout ezara abala abota. Nenge to baga si o Koffi honora Cindy, ce qui Koffi honora Cindy, c'est Cindy a droit européen sa Koffi bana. Pour Koffi honora Cindy. Koffi a droit. Koffi a 1000 droits européens sa Cindy bana parce que tous on sur le barabiso nyonso ke Cindy nenga zambo Cindy Koffi a balaye patati patata to le barayango à chaque fois nyonso. Et aujourd'hui celui Cindy a comme une vemi na moni ba live peli. Ba live peli na ndenga ko saranate. Tout le monde a au fin à Cindy Lecœur. Eh Cindy Penza, aboteli Ali à Mobali. Cindy Penza a gagné ka Koffi Karaboye. Cindy Penza, mani makabe bébé boy. Cindy Penza, tout le monde. Tout le monde. Tout le bela kaka Cindy Lecœur. Cindy a robot la li à Mobali. Ali ana Koffi bazana makambu na bango. Entre aussi Cindy et Koffi bazana makambu na bango na ba faire na bango. Ngani azana roloba soki Cindy azana Zemi. Et on roloba félicitations à Mama Si, à l'honorable et la fierté de la RDC. Merci na Cindy Lecœur. Botula biso mwana kitoko. Yango ngana roloba. To condamner Cindy na elo côté. Elo côté. Te recondamner Cindy na eloro neti nga benza bato baloba ke bo esquiver nga ke si Alia Cindy abotela Alia libala te Cindy abotela ke libala te Cindy na compagnie ya Balia Cindy akotela Alia mbongo abotela libala te to le bakamba lingala bien Cindy abotela Alia libala te pour na compagnie ya Balia Cindy Lecœur na produit avec kama plus donc Alia azolata azomela azolia pour na Cindy azaroteka donc Cindy robot la lia libala te. Et puis aujourd'hui celui Cindy robi ko kende ba poto na Koffi Olomide. Cindy a fait 18 ans pembeni ya Koffi Olomide. Oh biso tout ebi Cindy a tra ko kende poto te. Si aujourd'hui na 2023 Koffi se décide ya roza Cindy ko beti ba tourne à Paris, où est le mal congolais? Où est le mal? Tout la capes ma bé c'est son comme ça on ma bé. Pesa malam to comme ça on ma bé. Pesa ma bé to comme ça on malam. Finalement to lingara nini. Où est le mal, cher ami? Bon, j'aime s'il vous plaît. Où est le mal?
Cindy aza mwasi nyonso ne biso nyonso tozali. Cindy a des sentiments. Mabeni soki Cindy aboti mwana na ye. Oh le comme que Cindy leke oh. Banda batanga Cindy azaki na zebino mona ki yango te. Ngana kamone bino bofungoli misu lelo. Depuis derrière maman Cindy azaki na zemi bino mona ki yango te. Le yon bofungoli misu ke Cindy zemi da bomona ki yango te banda kala. Mais fait boye ba Cindy azaki na zemi depuis longtemps. Bon moi te ka zeze makala yango ne bimi e komi na munene zeze makala bino ne bo revoir on en retard. Nyango ete ya bino bato boyaka ko bebi sa ba réputation ya batu. Bo bebi sa réputation Koffi Olomide. Koffi Olomide kata Cindy ba trompe. On dirait bozala congolais. Ne te interprétera maramba batu. On dirait tozala ya ba kendo kata Cindy ba trompe ango. Koffi kuto avec la besoin bote Cindy te. Cindy azuzemi. Akei ba kati Cindy ba longo Cindy ba kati ba trompe. On dirait tozala siko moi so ba kati ba trompe. Azuzemi ndenge nini. Moi so ya bota raté combat oh mokile bele la bota raté Cindy le Caire. Aujourd'hui boni Cindy azuzemi c'est Koffi est fort. Mais les gars mon père est très fort je vous dis. Mon père a fort na ningo saranate. Qui grand mon père yango bino mon bozo mona tala libu moi Cindy et vimbi. Moi si bakata ba trompe. Mais ye on a ba trompe zongi en marche en place. Azo bimise kelamu. Mama si vanda na yo. Batutu ba fingo eza bato baza ba inconscient. Ngai ni nazo na trouver na nga mabete. Na obote la li ya libala, na obote la li ya libala te nous on s'en fout de ça. L'important c'est que Oza Pembeni, il y a grand leader Koffi Olomide. Tu fais aussi la fierté de la RDC. Lelo mututu a comme Lukaka Inga pena sa le roi quartier la dans moi Cindy nanga. Grâce na yo. Donc biso torolobano et loko mon côté. Mais arrêtons s'il vous plaît de condamner Cindy. To fingi e mingi. To choli e mingi. To saleli e ba analyse ya ko botaneti ya ko katara ba trompe na ye. Nanya sala analyse te ni ba kata Cindy ba trompe. Nanya loba te ke Koffi abala Cindy la kisensu. Biso tout to loba yango to beta masolo wana. Mais or que c'était faux. Mais le roi to lingaka ko salir batu, ko bebi se image batu, surtout Koffi nenga zana komani muto ba problème. Donc Koffi sera sali boye Koffi omoni mikolo na boy nyolo bomoni bo créer kaka. Si vous avez mutu, et vous avez imité à une écart mounene. Et vous avez imité, et vous avez santé à une écart mounene. Mais tellement que nous sommes les Congolais, nous sommes là pour penser na Sikabatu, de moi, maman signé à un azemi. Au moins, on a besoin de mounene à une santé à une écart mounene. Mais bisous, le roi te pensera, tu vas y a pensolerie. Comme il y a Cindy avant la vie, à niveau. Congolais, nous vivons, s'il vous plaît. Bon, moi, je Koffi Olomide, tu le barama benaye, parce que tu es la grandeur, il y a Koffi Olomide. Bon, moi, je que Koffi Olomide soit abimi RDC, qui n'a pas mboka libanda. Bon, moi, je honneur aux musiciens, aux Koffi Olomide à Zwaka. Et il n'y a rien qui que Mouto Bino besoin négliger. Oh, on a un individu, on a bimi ba amour à salité, bazo finga ye. Mais abamboka wana bazo ko respecter ava grand. Quand vous faites des analyses à la con wana, bozo s'attendre na oye ko s'est passé na analyse na bino wana. Bozo s'attendre. Ndenge bozo ko lobela comment ne que bamboka mususu. Ba mona Koffi marche avec Cindy. OK, Koffi c'est le mari de Cindy. Koffi a zemi Cindy. Koffi taba terme. Oh, Koffi a zemi Cindy. Koffi a senté Cindy. Regardons s'il vous plaît. Hein? Biloko mususu faut kotika to kolaka. To kola. Ngai nye na za na zolo bana bino na lobi Cindy soki déjà ba balaye mama si botana kimia. Et puis on a tel biso Kenzo.
bota na kimia mama si bota na yo oza mwasi kitoko repesa pe le grand mopao petit Didiston Cindy bota pe Didiston atika biso kimia naninga mabete poso ki Cindy boti Didia kozasu akobanga Cindy makasi po akoyeba ke Cindy pa boteli eleki akita mata kolingaka aleki ana poni te Cindy abota Didiston maboko ekweya mapeke ekweya abota te Cindy à l'aise po Didiston aza mpo komaltraiter Cindy koembriller Cindy de cœur l'honorable bota na yo mama bota biso oza kozela bébé Koffi Olomide le bébé de Bolo King le vieux de Bogar via lingaka bapeti na ye Cindy bota na yo kolanda bato bakopesa bazoloba te baosa baanalyse mabe mpo na yo non oza star comprendre zemi ya star elobisaka bato ata boloko koninga aza sona komi na 20 millions bakopanzanga so basente ye te azalaki lolendo te azalaka boye te donc c'est tout à fait normal oza star supporter yango monango normal et lekela on est l'autre côté parce que nous le Congolais nous sommes juste là pour critiquer parler de mal ya batou koloba mabe pona batou yango eza biso ba Congolais donc le reste ça nous regarde pas. Merci Koffi Olomide, bon séjour à vous à Paris, bisous.